Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Bien, tous à Kinshasa, tous à ebele. Ce qui est artiste, nous sommes en salle les érudits au Kokate. Ça c'est un. Et de deux, tous en association ebele na kati ya artiste. Tous en ANPTC au Kokutani Awa. Toka Nisape, à une organisation nango, parce que quelque part, et ça peut une franche ya artiste au bazana lié ya matanga na Kitambo. Yango to yaki awa pour représenter l'artiste, il y a ANPTC, tout pour sa précision. Ah oui, ça ANPTC. De ce qui toka nous avons en réunion, avec ça quelque part c'est tout à fait normal et légal. Mais na souka to kokuta na biso nyonso, ba cordon ba kokuta na pour que matanga et les gars bien, tous à honorer et puis honorer ndeko na biso. Merci beaucoup. Ma réponse est tellement claire. Juste quand ma réponse, il y a des idées, il y a des questions aux obliments. Ok. Nous faisons tous, nous sommes à Moko. C'est l'un de vous né à Koufi. Pourquoi pas que ça là, et nous reconnaissons de Bengani Bino Nyonso, de faire des places de Sololi, au lieu de la Keno, Nangam Wana Batona Basololi, Nangam Wana Batona Sololi, et puis à la fin, tu moyen de Koutani. Qu'est-ce qui fait tout ça? Parce que c'est comme s'il y a l'anguille sous roche, na moi Baboulou. Papa, na Mokili, na organisation Nyonso, il y a des organisations plurielles. Biso Nyonso, tout le monde adhérer à l'idéologie de mon côté. Donc, yo zana idée, nana zana idée, nana zana groupe, yo zana groupe, mais au finish, nous devons atteindre l'objectif. Tout ça na RDC, dans la partie politique est belé, tout ça na la coalition est belé, tout ça na l'organisation est belé. Mais tous nous parlons Congo. Ndenge pena kuba artiste tozali, ça tozolo bela matanga ya pululu. Et zala tozana tokanisa. Netinga naza membre tokanisa, naza membre ya ANPTC. Ça ne réduit en rien. Tokokuta na topesi ba idée pour que matanga ele ga bien. Donc côté wana ezanga ba organisation à Batu, Batu ba bulletana pour basala ba organisation, il y a pas de polémique mais tous les sont artistes. Mais sauf que il y a des coordinations pour que makambo va réglementer. Parce que l'équipe est trop 1000 têtes, 1000 idées. C'est pourquoi tout ça dit, l'organisation en parallèle, mettre beaucoup de temps pour mettre en place et tout pour nous. Merci beaucoup. Je vous remercie. Non, il n'y a pas d'uniforme. Uniforme exaté. Uniforme exaté. Mais tout ça, quand l'artiste est là, t'as bien. Tu l'as bien et là-bas, matanga, tout nourrir de conditions. Ce que vous l'avez noir na yo, lata, mais zala, on a tenu plus descente où il faut permettre que où les rendez-vous bien. Il n'y a pas d'uniforme. Très bien. Parce que beaucoup de personnes vont se plaindre, va vivre Vélodrome, Baranda, où se plaisent en Amartyr, mais nous, le calendrier, FIFA et tout comme ça, pour la banane qui taboue, est-ce que va ça des autres qui vont menacer, et surtout vous les artistes. Civilisé, il y a des bananes. Parce que les gens ont traité de monde. Parce que les gens ont mis des collègues, des frères, des soeurs, il y a pour nous, des mamans, il y a pour nous. Mais là, pour le coup, les gens ont ça mon boulot pourquoi? Les gens ont intérêt à ça mon boulot, les gens au contraire. Ils souhaitaient qu'ils aient un tambour. Bon. Dès que la démarche, tout ça, on a dit, la marque calendrier FIFA est empêché. Na Fiki, bah bon, on l'a bibembe et ça il peut toujours les pour nous na l'autre là, na Vélodrome. Tous les bien, mais qui tombe va sauvage, et ça il les bien. Là il tombe autour de bateau, bah ouais, bah pas biso mo copé,
ça de façon que bapaya baoya baza sécurisé aza n'importe qui te non awa décision bimaka bauniforme na toboyi yango toboyi parce que ekoma lokola kermesse comme lokola on dit masano quoi so moninga kaka akufi nano kutu kofundi te misusu baki kotonga déjà babilamba banini eza quand même likambo mawa toperdre moi un grand nani compte oyo toperdre tokozalaka te tozalaka na bagalerie banini a tolela pululu yango tobi tozalaka en noir tout oyo tozala en noir parce que tozolela teni moko ezala descendre parce que comment on se plaindre il y a d'autres artistes na matanga omona alati teni moko boye ezolese mpe bato ebele la raison pour laquelle balingaka mwa uniforme toujours tolobaka na biso yango totiraka na biso matoi ya bana bandeko lobi ke bana yango baye na bango baye bamosusu bayokaka na bango te oconvaincre mpe tout le monde te jésus même aconvaincaka tout le monde te mais tozoloba tolingi na fait extravagance te toya kolela pululu biso toperdre po amoni toye na ye kermesse azela na ye peut-être na 3e mi-temps donc tosisi kokunda ake na ye na ba asala extravagance mais vraiment biso na vélodrome topermettre te le 11 wana na ntongo depuis tokobanda 50 na 9h tino tosa porte toescorte corps ya chiko tino tokoexpose tino tokoleve tino tosa mise en terre tolingi na biso extravagance te aza na ye na extravagance na ye atosa bafete na ye biso tolia na transport na ye comme ça foutu 1000 francs 500 juste 1000 francs aller sur Tingirungu dans deux transports là bas embouteillage on a transport passe voilà donc vraiment liwa ya pululu réveillé et puis non plus ça va message la numéro 2 à la ini tous à la moment simplicité bolingonga na ndenyoso lelo oyo rumeur oyo ezali to actualité oyo ya bana poto na ba comédien lelo tomonaki makaya na pakalowi basalaki réponse droit de réponse par rapport à bana poto ndenge bamona ba comédien babina na kingakati rumeur wana to eloko wana ezalaki mpenza malamu bacomédien barépondre bana poto par rapport ya badire ya bana poto mpona kobina oyo babinaki na kingakati nde bamonaki ezalaki mabe mpona bozali na matanga non personnellement ndeti nga mpe nabena namonanaki trop na kobina wana mais na conscience na ngai na conscience yaki bomoto ejeune nga personnellement ndeko wana morgue mais en réalité je ne crois pas que tout s'attendait que photo bina ko comprendre au moins tant besoin de sika moya c'est même toujours kita ya mamba pululu et daki biso peto lo dola même pululu pe azaki na 4 liste tant que même ndeko pululu pe bataki na liste wala kindaki tant super bina ki même tomo na ye azati balimbisa biso pour moi balimbisa na déjà c'est passé parce que c'est passé et tu nga vraiment na s'attendait te na longwe chinga na kigana bobina na longwa kina na participer na appel au maman na biso a raisonner ki biso au moins des photos na ba parents tous na ba famille kotomba na biso comme ngambu pe na ba famille maintenant mutu mo ba aider biso na maman mike et ça déjà c'est bon mais au déjà c'est passé pour moi va pardonner et c'est passé déjà vous voyez c'est pas solo que oui matanga de matanga pour nous on doit aller la montée baweleli matanga pour nous tu vas tika non va tika la bonne habité wana nous nous confirmer là lelo oyo ndenge moi des ordres ezali bato souvent koloba ke moi des ordres kozala na matanga ipare bana kitambo baokadela baartiste comédien mosusu lelo kooloba nini mpo tomoni moi bagroupe ebotami ebele na matanga oyo to liwa ya pululu bon soki moto akufuma mobimaka ebele précisement na moto abisinga te soki kitambo na oniata yo naa na précision makambo wana te na défendre pourquoi jusque là na confirmation nango te je ne pense pas que matanga ndenge ezala wana bato oyo baza na mawa baolinga basala bato mabe wana je ne pense pas oui basouvenir nini ozogarde mpona l'artiste Chico Pulo eza ebele makasi na matanga yango elia biso même temps eza ebele tanga ntina tiki makambo ebele nazali même na réunion famille na kie te me na ye awa ozoyita okutana ngai na baseni na bino baplan nanga ebele a jouer soit batali na kuiki bango prod bamona jouer soit batali na baimour nanga trop aza na kati wana azalaki ndeko tojoine mpe trop na bavoyage voilà ndeko voilà alors pour finir mpona koloba mwa message na bana poto mpo bozala matanga ouais message ezaka na bandeko na biso ya poto batenir biso vraiment trop rigueur te voye bandeko balobaki mpe mabe mpo na bango adefo moni ezokisaka tozaka même baresponsable ovandi quelque part moto ayola so yokani bafingi bino moto ofingo mandi ata mosu adefandi okendaki jour wana mbongo wana esalango ata 2 jours mpo na parle te omoni ta mosu mbongo wana defandi azoyaka mwa mpe
la salle en mono mauvais vite facile là et contribuer peut même le maram et dérange jardin de la biso poto pour moi pour ça maman la biso ba ya na biso ba leki ba masa la biso ba pa na biso so ba moni likambo ba finga rappel biso bongo vraiment te to ça ndeko na bango so ba mo finga biso po Nigeria lo bani so ki yo mo congolais on en France o finga ndeko mo ma de bongo to ça ba responsable to ça pe na ba famille balimbisa bandeko ba répondre bango mabe même personnellement nga mona telende no bino nande ko nga sana mort bon c'est déjà passé voilà ba tenir ba finga biso vraiment bongo to za ba so mabe ça bongo ya bino ba comédien muninga na bino mort bongo bien vous salez les atos se pelle la moto je ne pense pas mutu moko yo lo ba répondre finga mabe to abatu ata yo pe ndo za wana bo atanga na kabela kayo so ko sali kamo be na mon les intérêts na biso BBC si on a fini au bout facilement voilà baye ba ko tenir biso vraiment regarder baye ba ko sala biso be remarque attaque bandeko na bango so bon mo finga biso bongo supposons que ndeko mo fingi ndeko mo ba comédie bongo man eza ba mabe voilà baye ba mbala sima baye ba ko bien na ko sala na langage ma beta faire bango non et puis à langage ma beta faire bino na ngala o senga na bino ndebo edaka biso même sur moi les cambes ça c'est la désinformation bon informer public na nenga propre ya kitoko na sens wana bino ne boza ba padisa ngona biso so bino po boza te bon information ke ndenge ni fo biso beto linga bino me bo pesa ngona nenga malamu yete ke po na bo pesa ngona nenga mabe po na manini na bino neti muso na sale mission albi kuna papa nsaka la sengi ba diaspora pardon ozomona ce n'est que normal al sali titre na ye et puis c'est vrai ato sengi bango pardon na ndenge tokene kinga kati bango ba mona ba baza ba ndeko na biso qui s'excuse ça qui baza ngana sengi na kinga kati qui s'excuse ça qui écoutez na kinga kati ba ndeko na biso so ba moni eleko to sala ke ba tokene na mabe na mse bango polele eza tradition o mamoli va sala chaque année ezaka biso ba artiste te comédien te eza azaka ba corporation belé ba politicien ba chege ba journaliste ya internet ba alaki ba presse nationale internet alors bon si comme nous ba tradition na so biso to alaki te bango pe banga ba kena bango kaka yango na biso bango ba ndeko na poto ba yaya ba papa ba leki ponga mo pe na fona poto 5 ans bo silika te bo zala ka kimia na biso na bino to solo laka voilà so likambo zali bo tuna ka biso to solo li ya te ko nous ba décision to ko bani ko silika non to ko négliger pe nzoto ndeko na biso prévenez première réunion zala ki awa ngana utaki na ndako na to sala mariage ngana sala ki moi le 21 mais le 22 le 23 sala ki accident pour oya awa oya réunion pululu pona ni na sala poto mne na lokolo na sala accident na moto ozomona donc to ko négliger comme na biso te net ya tuni ba grand sang tika na pesa so information mususu ya ndeko na biso dadi likambala tapis rouge tuzo bitomina ozomona na ba réunion te azobela aza sérieusement malade eza pe droit na bino devoir na bino ya kopanda pe sango ya koluka pe kozwa pe interview pa na ye pour donner information sûre au Caleb abakene na hôpital amoni que oui sérieusement malade faut pas interner dans l'hôpital faut to le belango o tozo va enterrer yesa kufu tozo na MSC to wela ba opi batika na bon moyen nga sobela voilà ils appellent l'une des questions que nazaki na ngona mutu ya koloba que ba réunion mingi bosala raso beaucoup fait mais dans moment où artiste sont pas en danger tout le monde a ba réunion to bosala que pour que besoin décision to cotisation mo yo sala pour que vous malade dadi bandikala te ngai peta on a avant na bala associé salami basala pe ba 3-4 réunions eza pas pour na bibembete eza pe pour na bien moko boy mais na ta on a balaka so pe sala kino non les artistes a danger de tout monde la question sobela par exemple yoka malamu eza na makambo susu papa na kosa te mutu baza maître na corps ya nzoto na ye mutu baza maître nga dada eza pire petit nanga nazaka ne l'air nyonso to donc so bato babengana na mokili oyo nga na dai tobengana presque chaque jour oyo bayebi nakendaka na ndako na ye nabengaka ye te nakendaka na ndako na ye moma nyonso nalingi ntongo midi mpoko nakita sonaka mwasi ne gisele eza mutu okoyo tuni dadi sante ndenge nini ndenge bo nazobela balevire etongisanga eloko te boye etongisanga bolandi mais ntango tozomona ndeko na biso sante todégradé azokodimine poids dadi ndenge nini ate na ina soka baexamen nakoti baradio balbi nananga maladi te ekomi babiloko spirituel bon c'est vrai non c'est que osasa baexamen moko approfondi te po nzoto ya mutu bomonaka te motu aboyi kosisa examen ezaka aza na sida non ezaka na sida te okozwa mpe na insuffisance rénale
okoza mpe na problème ya pancréas okoza na problème ya foie c'est ça banzoto na biso na kati ozolanda parce que motu akesasa bizala bazobanga te bakozwanga na sida te motu biso mpo kozala babiloko na ntangeli bino awa mais etili ke aza malade mais ntango tozokunda mpe kululu tozotala mpe ka na ye mpo toluka tosauve vie humaine sauver quelqu'un en danger ye aa na danger sikoyo fo toluka moyen tokotala banini mpo bainterne na hôpital azoba nozwa soir. Un message que paie aux artistes et comédiens, à tous les téléspectateurs. Bon, tozala na biso kimia surtout mingi na bandeko na biso badiaspora oyebi ke nga nasololaka na bino bien nalingaka bino mingi nde bino bosala bino biso mpe toza te bino nde botalaka biso na bapoto na bayoutube na bacd na bacasete na biloko nyonso donc bokangela biso kanda te yango tomonaki na babondani kotindela biso eloko te mpo boki na kanda na biso bongo te bozala na kanda na biso te eza makambo kaka tokomaki mpiaka mpo na bino bosalaka bongo te boti kokangaka kala so problème yali zwa nimero na nga benga loba papa nzakala epesa nimero na yo 0998 319 314 obengi nga tosololi nayebisi yo ke bosilikaka pambapamba ngombango mpe sesilaki na oyo bino bolinga botindela biso oya bandeko na biso botindela biso pardon olemba bavendola wana te na bawester nakolembango te nakina koswango neti pedro mwana nanga blaise la confiance baoso batindelenga mwa mike mike nasepelaki donc ata bozala yango bokoya kotindela biso mais siko toza na besoin nango botindela biso pour la sécurité pour na vélodrome oui pour na vélodrome bourgmestre asire biso commandant ya commune asire biso donc tozala bie tobanga na biso te voilà koconclure ndenge nini mpona matanga oyo donc toconclure ke tokobimisa le 11 samedi le 11 tokunda dimanche le 12 ben eozala bien mais bino nde presque bokoyede biso na bilobela ya bato mosusu boyedaka biso mpe ngai kutu na opréféré lobi nazoro mpena yo moko comme ça tomeka mpe kodeveloppe makambo ebelebele mpe ete bowana matanga si le temps va me permettre parce que naza mpe agent nasalaka mpe yo moto age outi obala lisusu non nasalaka naza travailleur naza journaliste producteur animateur na RTNC nasalaka mpe ndenge bino boprépare émission nga mpe napreparaka te napesaka émission ntango bawena naprépara émission nanga ndenge bino boprépare émission na bino nazaka artiste comédien te merci parce que tozalaki na 3 places toponaki place ya liboso stade ya mibale salle biso ya misato nde ya liboso martir bamatch ezobetama kuna likolo ya moyen te salle biso ok mais bambouteillage ekomi na kisasa ebelebele yango wana finalement tokote 3e choix kitambo ya vélodrome. Nous espérons que ça nous sert pour les mais sur le plan financier, où est-ce bien? Sur le plan financier, nous sommes en train de nous organiser. Nous avons la cotisation, peut-être que Bakoki souffre. Mais nous sommes organisés, nous sommes famille Tosa déjà 3 réunions. Dimanche, Tosa la 3e réunion. Famille à tata, famille à maman. Nabiso comité, Yokani comme toujours, très très bien. Bon, et bienvenue aussi dans la famille. C'est une famille à l'objet, mais elle aura bien. Tout ça encore à Bango, passé à 2 délégués à Bango et famille, à juste à la mission pour on a des fanatiques, on va savoir artistes comédiens, on va souiller une réunion à Bisso, on a réunion à Bisso, et ça va être comédien. Alors, on a les ici à Matanga, Batulé sur Tawana, nous qui nous foutons à Poko, on a repensé ça, et puis si on a formé une réunion, mais réunion, on a une président Massoumou, nous avons coordonné Matanga. Non, il y a une réunion, il y a une salle, il y a une salle. L'objet de cela, il y a pour trouver le bourgmestre de la commune de Kitambo. La Komaki Mukanda, il y a un bourgmestre et de trouver compromis. C'est ça, il y a une salle. Il y a que le président se mange. On dirait que vous avez vraiment la ligne on dit non, Bisso,
ngai na décidaka te biso toza na démocratie yango na association na biso bokotuna bamusicien oyo banani association moko ya micro oso bonyokake bamusicien motu moko akufi bie feti moko ezali bo basangani bango bakolundaka na bango biso tozosala effort marke bastar tozala na bomoko omoni donc eza te o soki bamosusu baza kote te toza biso nyonso esika moko esurtout na lokola eza boye bayebi ke nga nazocoordonne mbongo soki ezwami meme euti epai ya bato mosusu ntango oyo bacomédien tout ça toza na basous structure bato ya cercueil bato ya podium bato ya boye kuna ezokuta combien mbongo toza nango combien boye ale bino bokenaka na zuku bino kuna mbongo bokenaka na zuku bango nyonso bazopesa rapport na président mosusu qui coordonne so moto alobi na bino baprésident mosusu balembongo aza ndoki biso komoni ye retenir figure na ye bien olobi oyo kanatia balobi ya bato na famille po ayebi na ye organisation te mais donc nga nazwi mbongo batanga alinga wana na ndako nakola donc naza fou quoi et puis bato travaille bango baza bafou quoi c'est pas normal basali nini non d'ailleurs toute question que tu as posaki tozalaki na bashua te kuna toke en dernier lieu parce que bisika oyo assemblée biso nyonso toponaki esimbi te yango na maintenant toke kuna mais bagarantir biso na bana kitambo ke problème ya sécurité tout ça tozala calme yango na tondimi kuna mais nyonso ezosalema biso nyonso neti na moment oyo mutu moko akobude kuna eza te po toza na bomoko biso nyonso na mitema na biso toyebi ke kozala na vélodrome mais soki elingo eza na stade bato ya kitambo balingaki bazala mpe kaka l'esprit ya stade ndenge tosala donc problème moko eza te non c'est parce que bino bolandaka makambo na biso te d'abord je vous annonce boyebi yango nous sommes l'unique association culturelle toza na hymne national na biso toza na comité ya sécurité soki oye na makambo na biso ezala fete ezala matanga ezala réception okomona bato na biso ya sécurité tout consiste sa réunion bato ya sécurité baza na réunion kuna protocole na biso ezalaka bien organisé batikali kuna bazosorganise to biso tosalaka biloko parasal te eza te mpona matanga te moninga na biso tosakala auti kobala ça fait 2 semaines salaki na kati ya makambo wana sécurité ezalaki na maboko na biso protocole donc biso toza organisé ezakaka te mpona bana ça fait 1 mois toyambi ministre ya culture et art ya ville ya Kinshasa na avant midi après midi toyambi ministre ya culture et art national na après midi ça ne se fait nulle part c'est pour vous dire que nous sommes organisés et même bakonzi bamonaka biso sérieux parce que nous avons bato moko NTPC et tenir sikotina non mais groupe nini ezotenir mpona idéologie toza nango eza groupe ya muziki te ndenge toloba obien soki nini mpona bamatanga il faut bato baretenir ke ANTPC tosala yango po totala baproblème na biso socio-professionnel oyo etali mosala na biso mpona totia na batout droit mpona koloba comportement boye ezalaka bien te actuellement tala théâtre évolue boye actuellement cinéma eza boye tala badifficulté toza nango bapassage na biso na bachaîne batélévision kofuta bambongo kokeba il faut makambo etali vie na biso artistique mais lokola toza bato soki moto abeli eke ekomi grave mingi tokoti na kati mpona komeka mpe kotala soki moto akufi tokoti na kati mais tosala association na biso te mpona bato maladi mpo bato bakufi wana ezali cadre moko lokola bato nyonso babelaka bakufaka tosala mais tosala association na biso mpona kokolisa bongo na biso tosala bato moko niveau supérieur toyeba un artiste asala différence entre kivedetaria nini ndenge azojoue na ndenge aza na cité soki aza na ndako na bango na balabala na bango azali mutu normal oyo osala babizeki boye te totiaka bango tout près mpona yo oza faux artiste ondire ondimaki teke bato bakoyeba yo kotia bato na ordre pour que mosala na biso bapesa yango valeur yango namonaka ANTPC eza toujours en forme et nous sommes bien organisés soki olingi loko tozoloba boye omona
responsable surtout ya groupe boyebi bastar bolingo okutana bango lobby par exemple na 15h ou na 12h nakopesa kaka message mpo bayebi naza président na bango bokomona bango bokomona ke nous sommes organisés mais bato bazalaka pembeni oyo bato asongisongi bino kuto bato ba internet songisongi inutile bolingi te bato bazala na bomoko conflit inutile. Mais nous faisons un effort. Il n'y a aucune association pour réunir Bateau. Alors on encourage à Capébisson. Dieu sera avec vous. Réunion Souka, je crois, entre jeudi ou vendredi, toujours là, on a contact on a développé sa message. Non, on a des érudits, mais avant comme on a le pont, la pomme à tête. Yesu mzuri sala kana ina ndi mose za waki tusala mwana kwa tusali susu tusali susu mungusu yosa susu ke bana voisin très bien ba balé ki bayebi bana bayebo mwana ke bana voisin ça su succès et biloko tuna joana ye yango mte poussa ye bimisi pelelo ezanyo azanyi ba souvenir na ngaso amoni na papa on contribuer à trop long fallait qu'il soit en apena donc azamwana ke avant moi plutôt condamner nzambe te présent cela bien sûr exemple nous peut-être que possible que lui parce que quelque part pour nous ça va délaisser une collègue na yo bois qui ça mais diaboliser voir même un producteur pour ba ko ko société même pas na banzonzi ngana lobby to ba ko sala na ezaki na groupe na ngate ezaki na nzonzi wana ba lobby ngwana faut tout na nde bango nga yebi na ngwana te ngana loba likambo ngana yebi o ngana yebi te na mwene loba ezate télévision omoni lobo yo tshena na munoko ezabe prison iloba loba eza malamu te loba likambo eza na sens oyo yebi ke eza ya solo oyo ngana lobi na yo ya mwasi na ye moko ayebi yango abetelaki nga mais oyo mabisusu baoloba oyo badelese nga yebi na nga makambo ke ndenge tuna bato balobaki ndenge wana nga nayebi makambo wana te epuis nga aza porte parole ya bato te nga eza porte parole siko eza ya peti nanga siko nalobaka bien fait na ye c'est fini nzambe abengi ye toyokana bana poto soko mabe alaki tolimbisana oyo bato bayinaka biso baya batinda yo ne batindaka biso mpe tokundana so oyaki na réuni okuti tootya mwa badizi yango na mwa basengi bato mpe batie mwa balikolo bazali donc mpo tokundaka ndeko na biso donc c'est ça oyo akotaki na bandako na bino asepelisaki bino année des années donc c'est ça tolobela bana poto lelo tomoni ke diaspora mpe eza moke ya kotomboka par rapport ya le 26 oyo bakona okuta na bino nyonso na kinga kati esika tomonaki na bilili bole bomeli bozwi mpe mo epakos epuis bokati mpe bamakini bana poto baza koningana yo koyebisa bango nini wana fona lukele président masumbu na ntiakala baungaka naye bazali kuna nga akende ite wala moyenga nazongisa reponse oyo etuni nayebi nanga te bato bakendeki ezali bango wana batiakala fo bango nyonso bo bakendeki otoluki bango ngai moyen nalobe ya te mpo nga nazalaki nanga kuna te donc c'est ça toza wapi na seko tosana émission elaka ngai no oza na studio ozosala kutaka moso oyembela papa chéri sila déjà moso obimaka te obima parce que oyemba obiaka bon yo ndo bien la tenga na le da ko za futa biso ndo futa ngana yo ko je ngamo déjà ba ça fait 5 ans passé na zo sala ka ndambu tinzamba osuwanga yo bima kaka ye mo pa ba kina kwa ko prier yo mo ka yo kelo ko esepelisi et puis na sala disu ya cigarette ko yo kango na osala malamu ezaka 5 alors mamo na futi mo na ngade zo pa embangu oto sala ba clip ko mona yango donc na artiste yo vas-y notre dimension les Congolais voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm papa na Kevin agence 16 j'étais à Mila Bazakoka Tessa Kokola toujours imité mais jamais égal 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm Réalisation clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,